bino nyonso bozolanda biso sur Libanga TV. Libanga show na pesi bino bambote place boza devant ba écran na bino bolanda biso. Nga journaliste na bino Alrid Kapinga moi sa pemba zanga lisumu moi sa kotangu na ndako te moi sa éclaira kanda kwa ta courir ki donc so zananga ko banga na te omona bino na kati ndako. Bon na émission na biso lelo avant tout banango na pesi ba salam nanga na équipe technique mobimba bambote nanga na papa Dave Mbama mbote nanga na mama Betty Masengu babi mama de coaching a solo grâce à mama yango bomoni Alrid Kapinga liboso na bino na émission na biso lelo na yambeli bino artiste na bino ovoyebi donc moi ça pembe la Rosa capitaine de l'équipe donc balobi double bracelet yende makambu na minitio yenda kopia bino ba posa bolanda émission na biso asala kana sans tabou na zanaye la Rosa bonjour. Bonjour. Ndeni santé. Santé na mo pepele yebi kande ni zamba bati la rabato. Vraiment. Na mon en forme vraiment. Naza vraiment en forme et la capitaine de l'équipe double brassard maman Zwaka. Maman Zwaka. Ye on a yé pena tant na une émission na yo peso des sentiment batala. Vraiment. Donc tant oyambi capitaine de l'équipe ozu gaz. Ya makai. Bana poto ba yebi. Le roi ya pazour ya maboko banki. Chabasa tout le monde muteketa. Babi yende boss live. Ya solo. Ouais. OK, d'accord. La Rosa na yoki yo boyoki la Rosa ninga lobby appelé bino sentiment bolanda émission na biso journal lelo. La Rosa osala kaba émission ya sans tabou. Okoye bisanga eloko nini ou bien nakata émission no sala ka nini poussa yo osala émission ya sans tabou. Nga premièrement eloko kusanga na sans tabou. Na mona ndi ba osala ngo eza ba conseil et on a pe na lukaka na pesa ka conseil pour mabale belé zo panza musu ba ebika kolata ayebi kolia mais ayebi masolo mbeto te na sens wana ya on a pe na bakati on a pe na kota no mambo ngo na linga pa kote ya batu mambo wana ya on moni na mikotisaki c'est ça. OK, d'accord, boyoki la Rose anda pesi réponse na très claire. Alobi asala sans tabou pour na ko conseiller bino ba mère na biso boza partout dans le monde na poto wa Pikine bolandaye aza ko conseiller bino pour vous garder ba mabala na bino malamu. La Rosa, pourquoi ceux qui bossa ba émission na bino ya sans tabou bolataka trop sexy neti par exemple ndé na monio la Rosa oui toi moi aussi qui toi quoi. C'est vrai ça. Ya solo ko non ko ça na flatter yote. Wa moi si kitoko makasi la Rosa tana ndo tiki boye peut-être na palais kutu ero no mona de aba mbanya so babi wana moi sana nga fona yiba ya pourquoi vous ça la ka trop sexy boy. Bon tout ça là sans tabou trop sexy basi misusu ba barati to pesa moi si sentiment ndeni oza sexy pour mobala zala na yo pour mobala bimate akelinga basa sexy libanda couture des choses sexy et ça la premièrement basi oyo balataka ba pantalon oza devant mobile lati pantalon et belé na kati donc on pesa mobile sentiment sans tabou tant tout ça on faut ça sexy sexy tant mona ezate que sexy no la tango côté nyonso na moyo lati sexy tant devant mobile na yo c'est ça pour devant mobile na yo emsu boza la boboti no banati okola te lo bongo do sexy boza bino mbali pour exciter mobile na yo akendo linga ba ujana te c'est ça. Vraiment babi ba maman vous allez sexy parce que ceux qui ont sexy ne pas tirer papa bima libanda te so moni peut-être vous faina papa la tête no Robert neti mamelo mais la Rose aleki wana ba benga ngone na tuna baby. Donc père ala lisami suteli sekinde kakuna ya mama yebe la vision. OK la Rosa bandeko balandi partout place baza ba yeba ba o balanda ba émission no ya sans tabou peut-être mbali moko aza na poto alinga ba est-ce que la Rosa bala na bala te ya wapi alliance no na bali te mo balo alinga bala ngai nazali momonga la Rosa na rola ta sexy mais na moi si andako ya suna na tout elo pondu
na rotuta ngo pene nika mekomi potopoto vraiment po mona makasi bokasi ta musala mais babi basa pembe baza makasi te bayeba olamba te ya yanga na lamba makasi ya solo na leki na bao basala na restaurant lo moninga bo mwasa libala na yebisu ya solo donc bobanga na bino te olingi mwasi mozo sa santa bunetinga so linga bino balinga mariage na buki basimi nyos shida na mai vraiment na tiki nyoso donc o babaka yambanga na ye maboko polele motema nanga na pesi yo do na pesi yo nyos corps à esprit mais ko sanga mabete so salinga mabola singa film na libala donc on a l'action qui capitaine de l'équipe vraiment photo qui est normal c'est ça. Ok, bandeko balandi boki ndenge la rose alobi mais la rose na musala no ya sans tabou ozo sala est-ce que oza sur les lots ceux qui mobali ya balio est-ce que ko respecter yo par rapport à ndenge na niveau o ya zwelio na façon o azo mona ba émission na ya sans tabou na kati internet ezoleka so mobali ya lingi o lelo oza la sur na que mobali na ko respecter yo oui faut pesa na respect Como bali tanga muna ngabwe na mwasi mo na la na za mutabuzo bati. Musalo to saka ya santa bu ezali kupesa bango ba conseil ba changer lobi mabana na bango epanza na te. Et na mibali misusu muna ko ayebi pi ko sala mwasi te ayebi ko karese mwasi te to sala ngo et apona ba bien na bango. Siko e kam sangai batu ba benga so ba ndumba par rapport à quoi. Ngai mobali no zolinga no linga respecter ngai. Parce que musala to sala ki ya musala. Et musala toi bana ndako toi na biso te ke o ba chelo ba tema na ba boulevard ba luka mibali c'est pas ça tous ça donc ba responsable biso bana c'est ça to luka mbongo so na expliquer mobali wa yebi pena ke aibo raisonner ba te moi so expliquer na comprendre c'est ça. Ok, d'accord, c'est ça la Rose à lobby. Ça la msala na pona ko expliquer bino pona ko sunga bino ba oboye bite. La Rose na minute oyo ozo ko expliquer bango ba oba ebite pour ça la bolingo ou bien ko caresser mibali na bango to basi na bango. Conseil nini o koki ko pesa bango neti mtu azana ndaku ayebi o caresser mwasi na ete to ayebi o caresser mibali na ete ko ebisa bango ata ba 2 mois 3 o ekoki ko pousser bango ke basala bolingo. Mwasi yeba ko exciter mobali. Maluba neza maluba mumbuye ya malamu o mobala ko sepia na yo. O ai sexy kozalo kwa soda ki boma ngoti. Pesa bolingo. Mobala linga te o soinisa le chaque jour. Ao ki manda kwa kumo kende ko lia libanda ko mina ba ujana. Donc yo pesa bolingo. Esika zo linga te yo sala o ya lingi. Yeba pe ko balusa mobali na mbetu do loketo. Fesa oko bouger ti balola mo elo mo boyana ba cité mobali na yo. Mo vandi pena mutakala na kati ya chambre. Aye kaka bomba mo bobandi makambo. Et puis mobali yeba pendenge nini aussi ba mwasi na yo. Mwasi linga te aussi be kaka bongo likolo te ke ba okezelo petit mo bo komi kolia mwasi. C'est pas bien. Donc yo mobali yeba pe ko balusa mwasi na na mbeto ko linga te ko verser avant. Mwasi na verser te. Si que la mwasi temps à verser après yo mobali yo verser. Donc il y a yo qui sentiment yo parce que ça réciproque non c'est ça. Mibali mususu donc kumo ko lembi ya kitoko te donc ça là on a ndinga ba professionnel c'est ça. Ok bandeko balandi bo kinenga yebisi bino la rosa soki mobali o azana poto le lozo landa ba émission no ya satabu abina za posa ya fille wana la rosa atindelanga photo ne ya mutakala na za posa mona libele ne parce que awa moni demi amoni moi libumuke mais azana posa mona muto libele no eza couleur ni eza poso moko bete muto libele no eza rouge ou bete eza noir au sande wana eza solution ti ebela ba aventurier bazali so okay na monde na mokina poto kuna ebela mona tindelanga libele tindelanga otindeli boye akomi kusala so ba aventure so pas bloqué yo e komi atindelo mbongo komi makambo donc c'est inutile ya rotinda so oza na posa na ngai obengi ngoma inviter ngai la rose na tindeli obier donc il y a que place nazali au sein mambo bien et ça n'a pas raison tes photos là ton botine de l'eau ça on et bon à présence à mon ou bien au fouti billet oui au ça au mambo au ça là on peut normal bat ba moni na mise et bela bata photo na émission mingi à cause à la bali kuna na mwasi na ye ayepe ya bali yo
ntango atiki ona zemi boye atiki akenda ye kokenda kenda libela Vraiment. po mwasi na poto kuna kangi ya solo ko akende tout la muziazia toyebi baventure ya poto toyebi neti nga na Rose boye capitaine de l'équipe donc na buzoba te ya pazur ya yo yebi mwana moteketa tya basatu nayebi ti. Ok, la Rose ane balandaka ba émission na toujours nazo répéter ya sans tabou ozalaka trop sexy na mona botika nzoto libanda peut-être kaleso zomonana muto azomona ba partie ya nzoto na nyonso. Est-ce que ceux qui ba invité lelo peut-être ba invité yo quelque part babi tout le monde a fait mon boye na YouTube abanda ko sala ba sans tabou donc ko benga a tourner film pornographique. Est-ce que kokyo sala ngo pornographique wana nakosala ngo te aucun jamais mpona nini nasalaka sans tabou c'est tout mpona opesa bato baconseil e non nakomi kosala soki ndumba ya porno nakoki kosala ngo jamais na question outaki otuna olobi ke ndenge bato olataka sexy wana so na bi na piscine seke bato basukola mpe so na piscine te po soko okoti na piscine omwana misu balati kaleso na soutien ya solo yebisa ngai na soupe na lati string vraiment na kati ya bapapa na bana azoka soni te branamiste mosusu akolatela mpena roba molai na matoi mais grandumba nayebisi yo atela filme aleki kuna la rosa donc tokosama te ya solo makambo goya petepete ayebi sotuni badebis nayebi te tokende wapi donc nakoki kosala baporno wana te tosala yango te ezala goya ezala dance wana moto akosa bino te tosala yango te. Ok, d'accord. La Rose a okoki koyebisa bandeko na biso bazolanda biso partout dans le monde. Avantage nini penza oboganyaka na kati ya ba émission ya sans tabou. Avantage nango ezala nini? Pe o expliquer biso ba difficulté nini obokutana nango désavantage ya yango des difficultés ni bokutana nango. Ya liboso na oyebisa yo emso kotaki monde ya YouTube wana oyaki na chombo moko boye ezali na basinga vraiment pas okomi na kikala kasi okotana kikala kasi donc ekanga pena mulaso boye la Rose pena ye mambo ya YouTube lipapa nini alati boye lo la Rose atake china beti vraiment ozomona biloko na beti pena donc baza nango te donc nyonso sans tabou mute produire sans tabou monde ya YouTube nayebisi yo ntina koma okende bagabon ndeti na yebo nauti Togo yana moko kasa pembe ozomona vraiment Togo do na ye kala te mpe bomona Soudan pomona ke ezopesa makambo sikoyo désavantage ezaka nini parce que touti oyoka mpe masolo awa chroniqueuse moko boye motu moko abengaki ye akati ye miki donc badésavantage mosusu eza yango wana mwasi ntango osala santa ofoza mayele okokende motu mosusu mpe abengi yo assassin akati yo motu donc bamayele wana fo ezalaka koban fo ozalaka omema vi nango malembe lobilobi ka santa bo omonaka boye ebele babala abali mpena mobali na poto asomba pe mituka c'est ça la Rose na kumba. Bonne chance la Rose na sepela so komi bon parce que nebi ke yaya nanga moko mwasi pembe donc la Rose ande makambu la Rose na capitaine de l'équipe follow ba ngo trop capitaine de l'équipe yango nde makambu donc na monto comme na suka ya émission na biso la Rose okoyebisa bandeko balandi bambote na yo pe numéro na téléphone peut-être bakoza na posa na yo pesa ba dédicace na po ouais ba dédicace na mama na ngai pe na mama soit bango esiko ozali mwana la Rose yeyo ya pazuri ya mwana muteketa cha basatu maboko baki vraiment si akindobika baleki ote ya pazuri wa mystique donc de la bois qui au solola basolola na basolola mon ami Olish Makwaka mon ami dessin animé ne mort jamais Dems moi c'est top babi boya pété partout mon boss papa Dave Mbama ingénieur Dave na bosante bo moye moko ya pembe mama la biso mama Betty c'est mère apala mikolo ba bengi Queen Mada la reine mère na ebisi donc maman mokonzi quoi la bisou ya toi vraiment la ligi bino merci.
Ok, merci beaucoup Bandeko Balandi. Bomoni toujours nga Alrib Kapinga moi sa pembe na ebisa bino na bando yambela bino batebele na plateau na biso na émission na biso libanga show. Bobo sanate abo s'abonner vraiment ebele surtout na émission na biso ya Kudambo te bokuta Tamar Kapinga Alrib moi sa pemba zanga lisumu. Na pesi bambote na nga na équipe technique mobimba ba o baza sima ya ba caméra na pesi papa Ndabo Bambote, Mama Betty Masengu coachinga solo na pesi bambote na nga na Goya pete na pesi bambote na nga na Deps mwana muyombe bambote na nga na capitaine de l'équipe la Rosa Mama Zwaka na pesi bambote na nga na mobali ya mwindu Meti Noir Mike Bola place oza bambote na yo na pesi mbote na nga a mon papa d'amour papa Augustin Joseph Miengele na pesi mbote na famille Kapinga Mobimba na lela bino ya trop bambote na bino. Au revoir, à la prochaine, je vous aime de trop.